On s'en comprend. Mais Joka, c'est lui qui a présenté Jibe. Oui, Jibe a checké rideau d'attendre voilà parce que Nenga Tekela qui m'habille. D'après, dans Batou, ils sont basés qui vraiment rendu. Donc Joka a raison que Jibe a checké rideau. Oui, on a bien Jibe, on a bien. N'a l'habité que Jibe so Joka so la qui s'abisso. Azo yé kol s'abisso makamoto yé ba quitté ou bien Nenga nazo comprendre. Pour biso nous soutenir que plein merci à Jibe sur le plan billetterie. Musicien Moroté n'a pas moi ça là qui on le voit. Mais c'est qu'on vu la situation du pays, et ça l'a quitté que JB a presté un très bon concert. Oui. Et ça qui coûte boule que va reporter concert où on arrive à même à loco la yé paix à son âme et rôde à l'ombre. Yéne ou taloba qui a le bit chamuntu. C'était ça. Il y a des musiciens oh bah mi benga kaba numéro 1. Ngana zaboui talanga. Oui, que Manix, il y a des gens qui disent que Bangoso qui va pour moi, à sa famille, à la Samukili qui fallait ça, carte à souka dans le musicien au Congo, il ne va pas passer dans le plateau, il y a des youtubeurs. Dans le plateau de valeur, France 24, TV5 Monde. Mais jusque-là, non, non, Manix, il y a des gens qui ont antenne à France. Dans un monika quand on a plateau quand il y a des youtubeurs parce que c'est marketable a dit l'ondolé ba longwa déjà na makambo etali télé oui balanda biso ba na YouTube okoko oui ba longwa déjà kuna balanda biso ayeka kana plateau ya youtubeur mais si on a plateau on soit ba youtubeur en opé bazo bimisa ka bino libanda pourquoi parce que boyebi makambo ya musique c'est ça ton directeur de marketing filmé dans ma bandi, un individu local era un directeur de marketing. Il y a la fois dernière on a vu ça que Edi Badiata c'est donc c'est il y a ça adinte à cause de la directeur attends il a en classe. Voilà tout justement pour soulever un très bon point. Dans le bibou, yé Edi Badiata. Classe ni c'est là aux directeur marketing. Or Bissolaire tous qui na tolobi DMC directeur de marketing et commercial nous sommes en balamoko Trésor Congo. Trésor Congo c'est ça. Nous sommes en Trésor Congo. Na éviter ce cas la sous à comment politique. Mais là tous sommes en Trésor Congo directeur de marketing et commercial. Au fin du Sénat dit ba dia taboui. Ba hôtel mata boma yango ba tsaka pe mal à l'aise pour na kokata kimaka. Ochena dit ba dia taboui. Oui. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Dans le lobby, il faut que pasteur à solo, il faut battre un nom de Cameroun. Toutes ces personnes, il fallait appeler si ma visa. Attends, vous allez qui n'a niveau intellectuel de haute facture. Zoba direct. Zoba mbamoko. Mais vous comprenez, André, ma visa maléfique. Ende eza ba visa mo déjà envoûté ba envoûté ngo déjà tango zo zwango kamba moko au côté nana kabena non le bango vraiment avec sincérité du Cameroun là na tela qui live voilà j'ai beaucoup regretté yo po sepela na ngote nga écouté la sepela été parce que na monaki héritier na ponaé nga na otala héritier leader. Oui, leader, c'est pas un orchestre. Leader, même déjà, c'est la photo, après ça, c'est vie. Et ça, tu as dit que boye, tu vas ignorer Karine, ton néné, ton bakali, ton promo. Ton promo, c'est déjà une grosse figure. Mais elle a la bien sûr ça que Aleki n'est qu'à na plateau à ton promo, toi Aleki n'est qu'à na plateau ya nani. C'était bien le live. Ils ont bien été capés artistes vu que promotion à 10. Il y a 10 qui a un concert. Il fallait assurger dans la live. Mais là, il faut un pour susciter dans le débat, il fallait pas mater ça. Fallait y mokonda ça la live na ya. Bakale solo ne hérité les Camerounais tali disque carrière naba prestation c'est Nico hérité zana. Karim Moko du coup à se prononcer qui mingité mais à l'oba qui quand même mais c'était carrément comme zolo koloba sur la carrière d'héritier. Et là que petit c'est comme un batou ça vraiment tirer attention à la live wana et ça propos ya néné
les questions pardon il y a Néné ya na héritier na balandi nyonso ya Congo esengo télévision mbote na papa Clovis Fimpa le général ya mama Doris Fimpa na singa kaka na babone na biso na bato oyo batombe na vidéo oyo na sur YouTube au s'abonner au partager au liker pourquoi pas commenter et ça la bien na pesi mbote na Patricia Likusu na Milus Débat Zombisi na kati ya Paris Trésor Basilo Asukama ya dada Wabana Berado Prince de Zamunda DG Polo ya Willy Musheni Koda Mboka Clarisse Bungala na kati ya Lausanne Bungana na kati ya Lausanne Fondation la Mère qui donne et puis El Tangilima ya Denis Mangos un maître chamala na biso ato azala koto awa na biso ana Prince Wangi et puis na pesi mbote na ya Guilherme Avakala bagauloise gladiateur na pesi bino bambo théâtre lelo tozaka na ba analyse na biso ndenge to mesana analyse socio et puis culturelle tozala na Arthur Pululu tosola na ye ba makambo nyonso ndenge ezoleka na toile ya musique na biso ya RDC tokobeta masolo ya ba sortie médiatique tokomona héritier abimaki awa na ndenge ya ba live tozomona pe Joka zo continuer kaka tozomona pe Zakari pe azo continuer donc babilo kona nyonso yango tozovanda na Arthur tosolo et puis papa Hervé aza na dernier concert na ye oza festival akobeta lobby le 29 na Bruxelles na festival ya couleur café tosolo yango pe awa na retour ya mouvement Charo Zelanga Arthur Pululu. Arthur Pululu, bonjour. Bonjour, Naba Landinyo Soya. Congo Esengo officiel, Mbote Nabino. Mbote Pena Gaulois, gladiateur ainsi qu'aux amoureux de la bonne musique. Mesana Kolanda Biso na Congo Esengo officiel, vraiment Mbote Nabino. Un grand merci aussi à le général manager Papa Clovis Fimpa pour l'opportunité. Et à chaque fois dans le Baranabino que derrière un grand homme se cache une grande femme, Maman Doris Fimpa. D'ailleurs, moi, on a simé la Papa Clovis Naliboko et que ça l'a énormément du bien. Un grand merci aussi à l'équipe technique Mobimba accompagné de son numéro à l'élo. Voilà, Moni Sharon derrière la caméra et pourquoi pas dans la régie finale. Bongo, Wana Eza Arnaud Matoumona. Un grand merci aussi à Popol Mola na Conventi. Un grand merci aussi à le président de la charité sans microbe, le président Arnaud Matadi. Sans oublier Percy Mabwana. Bonker Milan de métier ya mwana Julie Elo comment ça pembe libanga ka toujours elengi pour n'embêter de 6 et pourquoi pas na petite sœur propre Christelle Mwango na ouais Christelle Mwango ouais vient na biso Bruno Lubika mbongo ya propre ya Bruno Lubika mbongo ya soin mbongo zanga likwa ya tala mo bozongo ke bandi bitumba batu fo bazoka mbongo mo bozongo zangi loko osalela ngo melelo masangesili ezanga microbe ezanga likwanza mbongo za na mbenza mbongo za bien repassé ya wana Bruno Lubika mbongo propre et bon namoni ba mo landry japonais pourquoi pas le véritable code mondial code des alaka mo code ya Willy Musheni na 243 a biso tozana ya Willy Musheni na 244 bana Angola bango baluka so bana nani bango nde baoyeba vraiment tous les cas Arthur Pululu programme non ya mouvement ya ngonde to banda na ngo mouvement eza ndenge nini ouais ebi kaka ndenge touti na ba grande spectacle à grande envergure vraiment mois d'avril to banda qui na Adidas Arena 2 fois 2 jours successifs et puis tu es à Genève où tu connais récemment maintenant là toujours qui est vers toujours acheminer la première partie à tourner parce que deuxième partie à tourner ça ce que toujours acheminer première partie à tourner ils ont aussi la bongo na couleur café lobby na Bruxelles le 29 donc Gauloise gladiateur amoureux de la bonne musique au déjà oublié non parce que va bien pesser parce que festival à tourner et ça les sold out ils en plein air louer là qui ont moins espace donc c'est ça le 29 il y a lobby Gauloise on va faire Ebola nous avons un streaming lobby donc namoyoki bozana streaming babi batuna batu ba poser papa Hervé ba question est-ce que ekozala vraiment parce que vu mon live oh bando zelango depuis banda kala oui donc eko raté déjà nazo saluer équipe Mobimba ko accompagner fait Alain Mabako aussi il y avait na biso Pikas Mbaya bon donc baza belé donc bazala wana ba ko accompagner l'artiste na vu mon live mais c'est une bonne initiative pour Gauloise belé pe baza occasion te ya komona na papa Hervé ba tout na bango ba souci va présenter peut-être souci va présenter éloge au bazala vis-à-vis artiste
à travers Scoop Wana, moi je crois que et ça l'a bien bah tout haut bazarana quand même bah question opposé artiste bah tinda bah question na bango bah ça la vidéo na bango et ça a vraiment du bien et ça la bien quoi. Ouais, en plus nangina tout na lisusu makambuka ya mouvement concert na bino ya le 13 na Korotana na concert ya le 14 ezo kende ndenge nini est-ce que ba billet déjà bandi koteka ouais parce que ça la biso qu'elle a déjà déjà le 28 donc à bientôt à Tokota na ouais donc ba billet déjà bandai côté comme je crois que vente ba billet peso qui na en bonne et du forme le niveau ya char qui coûte niveau à place neto minute boma bato sikoyo na Rotana ba billet faut ba ki kosomba car na Rotana tout ça ba place mususu non vraiment jusque là ba billet zote comme non na Rotana ba billet zote comme vraiment na Rotana boké na Rotana wana okozwa billet na yo pour singleton na $150 couple $250 vraiment boké wana et puis ce Monique peut-être vu le coût au Rotana oui Shark Club ici quand ils ont $20 $50 déjà bon c'est pelana le padre pas perdu pour ça énormément du bien mais et le cosa ya malonga ils ont que vente à billet ils ont qui vraiment d'une manière vraiment impeccable ouais artiste pololo tangina lo baboy faire gola dernièrement awa kaka émission mo pa uti ko sala dernièrement awa lobi ke ba te belé voir même na batu na yemoko ya mouvement bato bayaka ba banzaka sango ya faire gola ya na batu musu baloba makambu oyo yemoko personnellement ayebité ouais ezala batu musu ba lekaka pe na télé ezala ba analyste mususu ba youtubers mususu soit na ba misusu bazana kati ya mouvement balobaka makambu moko boyo oye ayebité mais ouais il a raison au boni betingabo ce qui toyé ce qui n'a leki na télé c'est que j'ai quelque chose à dire oui pelikamo na zoloba ezala palpable oui na ninga orchestre na ye on a vu que le 13 na bani na programme le 13 le 14 Zana Rotana na Shark Festigo les a kobanda le 3 le 4 ba jour et ba date offert à Robeta vous comprendre na kabé donc tozolo ba likambo oyo eza vraiment eza la 4 orchestre parce qu'il faut faire très attention pardon que ya kolobaka makambo batindi oti oui c'est ça l'été ezali oko ke écouter na quoi ki mo bakangi pour défendre nini soki artiste ayebi makambo oyo koyeba bakoyeba yo parce que tu défends mon tako sayo pour défendre faire na niveau au lingeli azati mais moi je crois que tout ça là en bonne et du fort toteka artiste na biso comme il se doit si même il faut tout ça là droit de réponse et ça là par rapport ya attaque au biso toujours et puis s'il faut na défendre artiste nanga ezate que na vexer ba artiste mususu vous comprenez on a na faire au créneau oui il faut na faire au créneau mais na musala na pas pour injurier les gens mettre les gens mal à l'aise pour la faire non là ils ont mal mais les lots s'il faut défendre l'artiste ils allaient avec rigueur mais ils allaient argumenter c'est ça vous comprenez ils allaient argumenter na ba que ali kamu na zoloma na zo finga na ngai hérité mais na zo tel ça peut être hérité que les kamu ba tuno ba lobaki na o ekokanité mais s'il faut na ça éloge na carrière héritée je le ferai parce que c'est un musicien effectif du Grand Congo c'est ça vous comprenez sauf que la musicien mususu to ngala biso koyate pourquoi parce que là-bas qui connaît tout là-bas qui connaît tout vous comprenez là-bas qui connaît tout mais moi je crois que ici faire rigolo à une exception moko c'est parce que la plupart des communicateurs au bas des caca na télé la plupart parce que ngana zolo ba ba o ngana ye la plupart au bas des caca au monde que ce sont des gens oyo orchestre ébique ye ba défendaka la mafinga te na oya ndeti yo tu défends sans injurie vous comprenez dans un Naomi Yaba elle défend sans injurie on a le temps dans kaba elle défend sans injurie dans un Dorcas Boloko elle défend sans injurie aujourd'hui Nancy Bassé qui défend sans injurie ceux qui n'ont pas la mibale aux officiers frappe en fingate aux agouves les gola aux c'est agressivité zoloba mais ils ont ma fingate avec debout na argument aux Tariq Ngangu il n'injure pas vous comprenez
Bon, pour ne pas citer tout le monde, mais Ebele, Bazawana, Batsala Ramusala na bango, sans injurieux. Aux même Massa dans les grands Mouyaka, la PCMO héritier Boula. Au moins, on a tes places à Boula. Mais il est debout dans l'argument. Oui. Jamais d'échec. Moi, en Suisse-Irlande, à solo, killer, ici. Milliardaire en esprit. Aux voyez, à couper son antique que l'on fait d'une manière intellectuelle. Au moment où on a place, on a tout mal à l'est. C'est ça. On a tout mal à l'est. Mais c'est que ça fait mal de voir, même les fils maison, il y a la télé, il y a le mouvement évité. Problème de yango. Et surtout, il y a bino na bino, bofinga na kande toute komona musique ndingu, a sa sortie médiatique, tout le monde a fini Karine, a fini na Era. Là, vraiment, na Kolobango, vraiment, avec beaucoup de certitude, moi, j'ai pas été pour. Il faut dans le bango, vraiment. Ouais. Moi aussi, même si na linga musée, mais na ba akwana, j'ai pas aimé. La ligne qui vraiment les camos et qui est dans le bon. Au bon niveau, je crois qu'il faut dans le ban musique qui est devant la caméra. Ce n'est pas important. Il est là qu'on a au film. Hein? Tu as au film la mission soutée. Tant autre comme il a fait déjà la mission qui. De quoi il est capable? Oui, c'est ça. Non, le banabino l'or moko. Tout sont à une année passée avant de mettre à stade. Baba kamuni to kuta inango. C'est ça. Beti stade tile lobo comme mona niveau étape ni to komi. Alors Gaulois gladiateur. Fongola moi misu. Tala bisika to zokene. Moi je crois que et Belair baba te Belair bazondima. Oyo makamozo salama lelo kabena. Batozon mangote. Oui. Et lelo komona ningi makamozo salama. Bango moko en soi bazomona pena ke ba. Nokoyo. Mabeza. Oui. Parce que ce n'est pas encore fini. Oh. Total la bisika tout. Oui. Ba memeli biso ba livre Guy pona martyr. Faire makamu ti to beti martyr. To beti martyr Jésus. Après martyr ba kosala nini? Ba pesa biso calendrier. Ba date des autres. Izalaki. Mais ngume. Donc on double la Dida Sarena. Lelo, il y a des musiciens qui ont mis un numéro 1. Ngana zaboui, talanga. Obi ke Manix il y a des qui biso ke bango soki ba pomi po ala tsa fali, ala tsa mukili ke fali za carte suka na ba musiciens du Congo. Il va pas passer dans ba plateau ya ba youtubeur. Dans ba plateau de valeur, France 24, ba TV5 Monde. Mais jusque là non, non, mon Manix qui est dans la antenne à France. Dans un monika quand on a plateau quand il y a des youtubeurs parce que c'est marketable. A dit le ndoli ba longwa déjà na makambo etali télé. Oui, balanda biso, ba na YouTube. On comprend? Oui. Ba longwa déjà kuna balanda biso. Ayeka ka la plateau ya youtubeur. Mais si on a plateau on soit ba youtubeur en opé. Bazo bimisaka bino libanda pourquoi parce que boyebi makambu ya musique. Ya musique té, c'est ça. Boyebi makambu ya musique té. C'est ça. Pourquoi il fallait deux autres mais c'est bon, ce n'est pas mauvais. Parce que tu ne peux pas qu'il fallait ça moindre dans boka non. C'est une facture. C'est une grosse facture dans la musique. Mais tous ont été que tu es l'icône pour te sous-estimer au bazar. Là mabi. Là faut pas. Ba Manix siko ba yebi basiko ba makambo ite. Ba Manix yenda ba yebi makambo ite. La preuve en est biso nyonso boyi à l'œil nu tozomona niveau yango vraiment nazo senga pena ba pasteur ya solo. Faut ba yebi sa biso faut na bandeki sous likambo na kabena. Fali doit nous dire. Ba jona ya ba visa wana basala ngone. Non ba visa wana oui. Tu sais pourquoi on a commis comme on est là au moko. Na se ya visa wana na sengi na bino batu tout o bozo talanga lelo vraiment émission faut etambola na lobby na yo faut ba pasteur a solo faut bata non likambo toutes ces personnes il fallait apesi ba visa ata ozala ki na niveau moko intellectuel de haute facture maele si limba moko zoba direct zoba mba moko. Mais vous comprenez, on dirait que visa mo maléfique.
ende eza ba visa mo déjà envoûté ba envoûtango déjà tango ozozwango kamba moko okoti esprit mususu na ye na vie na biso joka tozoya wana mpona ngai mpe tosola makaba ba visa oyo joka mpe tomoni ndenge oyo mpe na dossier ne tokende joka alobi nini keno akomi menacé mpona sortie médiatique na ye lelo sikoyo bato bakomi koloba abe akomi menacé aza koannonce na bajidoka nyonso ya Congo parce que ya ancien jidoka bajidoka nyonso ya Congo batalaka na ye baluka batia loboko mpo akomi menacé. Mais entre temps aza ko ignorer ba carrière à JB pour lobi ke ba JB ba beta ba concert ba tia ba rideau. Et ça problème te JB betaka yoka s'il te plaît. Na siko ba bazonga siko. JB betaka Bercy na Fiji Pirate. Parce que Fiji Pirate est salamaka. Ndombole ya solo. Non, Fiji Pirate soit ezalaka que Fiji Pirate ezalaka lokola couvre-feu moko boya à l'international période où yo Bernadette à quoi ici alors réseau à Al-Qaïda va comment menacer la France période JB Sibaye ko beta concert ya Bercy or JB l'air abe ayaka ko beta Bercy JB ça la soldat out ya solo ba biais alati mais vu si koyo Fiji Pirate na bateau to ebi ndenge tambola na France ba ça c'est ça. On s'en comprend. Mais Joka, c'est lui qui a présenté JB. Oui, JB a checké rideau d'attendre voilà parce que n'enga teke la qui va bien. D'après n'a batou, ils basaient qui vraiment rendu. Donc Joka a la raison que JB a checké rideau. Oui, on a bien JB, on a bien. N'a habité que JB so Joka so la qui sabiso, azo yé ko sabiso makamoto yé ba quitter ou bien n'enga nazo comprendre. Pour biso nous soutenu que plein merci à JB sur le plan billetterie, musicien moroté na Congo sala qui on le voit. Mais c'est que vu la situation du pays, et ça l'a quitté que JB a presté un très bon concert. Oui. Et ça a qui coûte boule que va reporter concert où on arrive à même à loco la yé paix à son âme héros dans l'ombre yé nem taloba qui a le bi chamuntu chanjambi c'était ça. Joka zola tsabi se loka sikate. Siko yé azolo belango na par rapport ya ignorance. Oui. Yazo ba siko na sens chola c'est ça. Alors, on a ça sur Chola. Alors, on a ça sur Chola. Bah, c'est qu'on a bango zanini. Fallait nous imposer cette facture qui est numéro 1. Alors, ça, la macabna, l'organo, l'inet. Alors, ça, c'est comme macabna, moins co. La double martyr. Et comment que vient moroté. À ça, la cango, oui. La ninga. C'est ça. Dans ça, vous savez, et comme ils sont le coup, la moins imposition, morobo. Oh. Bango kuna bazobo sanake autre temps autre mœurs. Toi tu te dis numéro 1 mais ton directeur de marketing filmé na ba bandi un individu lokola era ba bétail oui, un directeur de marketing. Il y a la fois dernière on a vu ça que Edi Badiata c'est donc habité c'est il y a comme ça adinte à cause la directeur attends il a en classe tout justement au soulever un très bon point. Dans le Bible, Yé et Di Badiata. Classe ni un salaire aux directeur marketing. Or, Bissolaire, tout ça qui n'a pas DMC, directeur de marketing et commercial, nous sommes en Balamoko, Trésor Congo. Trésor Congo, c'est ça. Nous sommes en Trésor Congo. Na évité ce qu'on a la sous comme politique. Mais là, tout le monde a Trésor Congo, directeur de marketing et commercial. Au fin du Sénat, il dit Badiata Boui. Bah, télémata Bomae, y'en va tirer un peu mal à l'aise pour na kokata kimaka. Au Tchèque, il dit Badiata Boui. Boui. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Et dit Badiata directeur à Bouzoba. La preuve en est encore pendant la Sabino que c'est un fou celui-là. Azui, dans le bien. Azui, photo, faire Betty, Genève Arena. Tu prends la photo d'un festival au Télébiso. Pour tout ça là dans mon nid. Vraiment. On est le fan des fois ça là. Pas ça là. Yo directeur au ça là ngoté. On est le fan dans le bien bon ça va dans le sens à guerre. À Tchéango, ça suscite débat sur les réseaux sociaux, ça passe. Mais un directeur, en plus un directeur en pleine répétition, ma caméra est là. Au ben dit moi si d'assez, on va dire aussi. Azad dinte, il n'est pas digne. Allez, batounaye, ba oleka na télé. Ba fin entourage à faire.
faire mal siko na DG Polo na di ba diata. Est-ce que na lobi boy, est-ce que DG Polo Jean Polo abaranga ndone gogo. Est-ce que c'est le quoi? Jamais. Sora sola non sola na batu na respect nyonso. Ako c'est le quoi? Jamais. Jamais. Oje en sait boto. Boto kwa ko sala ngote ni gile mavakala. Ako ba ko sala ya ngote. Ba ko sala ya ngote. Muto sala ngwazate. Un peu ça nous a fait élécater. Élécater. Il fallait mon acquérant normal. Pourquoi? Parce que lui aussi. Il fait des choses comme lui. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il roule dans le même pot. Il y a un autre siko. Ah. Makambo faisait la raboye. Oui. Kabena. Ce qui est vrai. Makambo nyo sozomuna ya ba visa. Ce sont des visas maléfiques. Est-ce que quand on mamutuloko la Joka? Joka jiba kotisa Georges 5. L'hôtel le plus luxueux de France Mobimba. Je connais ceux qui dans le monde, tous en a 5 hôtels, il y a danger. Il y en a pas parmi. Mais oui, il y a Prince Bintala. 5 hôtels à danger dans le monde. Genre 5 à 4. Je me suis dit avoir bêta bercy ba loja ka ekona. Ake vana na Joka mutamune wana. Nazulo bana yo. Mais les lois ignoré. Il y a azan de loko yoko ignoré les lois dans le monde. Ceux qui me la Joka, il va gêner. Je vais te cacher. Caché quoi? Ayébite. Je vais te cacher. Je vais te cacher. Dans la minute, elle a déjà caché Fali. Oh, mais là, tiens, na lobi na yo. Autant à défendre Fali, na Nina. Yoka, il défend Fali par flatterie. Au lieu de se c'est de la flatterie dans la cabine. Dans le niveau, moi, que flatterie. Allo Baké. Il y a un cofondateur, il y a la team Wata. Or, c'est faux. Or, c'est faux. Faux et archi faux. Ce qui est bien cofondateur à la team Wata. ADT à Kimpo. C'est là, ce que il y a un cofondateur, il y a la team Wata. Bon, Yakila. Kila Bass. Baolobani. Karine Mokonzi. Oui. Baolobani. Karine Mokonzi mutandima kokota rando na we rapona hérité. Joka zaki wapi. Joka le comme ça peut mener hérité zalaka kaka likamu ya conférence de presse moko je crois hérité zalaka dans mois d'avril 2015 si je me rappelle. Voilà la première. Oui. Première conférence de presse. C'est ça. Mais yo le qui na le plateau moko pour obengi hérité mwana na yo mwana na obotaki na Sarati Malanga oh na pe Sarati Malanga na so kota na kare wana ya pe ka pona JB mais Chimbalanga bazola na JB ekasi Joka na munene ne wana ya kokozo mosi lokasa ça ngokini moi so kuta zo kuna ville fia batu yidi katika sa tiki sa ki yidi ka fia na okoka ta bo malibala kami te bo mbala koka te zazo oh mangweni mazazo angweni mazazo machakala mawili ma Joka monokono ya pamba ah longwa oh ba oboyo pena ndongo tela pena Joka est-ce que ça Joka Kabengé l'éléphant de la presse l'éléphant de la presse il était DJ yaza fille un ancien DJ papa wemba mutayela biso Joka akota ke na ba clip abisaka le roi bourgeois moko boy ozo comprendre ba cigare mais Joka aza DJ betati na batimo ngabo kule kokanga mana forme moko fulangenge na clip wana ndi ba misaka donc ozomona Kabena tala lelo fallait aussi a eu des problèmes avec sa famille bananae gotinda bat bafinga oui mais aye kokota na famille ba bendo na ba papa Rolls capo bazala tala niveau de lo papa Rolls na bendo ba komi na mes attentes mais fallait parce que il y a yo kana raté na banana po mikolo na otomo na su mama na mukolo ana sera mwasi na ya London ya kalazo finga bana fali ba pe pourquoi ba pe sekete bango mo batinda haye na lobby il faut bien comprendre genre il y a personne nini au Fali Azali. Fali a commis la poto le soi-disant numéro 1. Yebisanga. Presse internationale au monde yozo Fali. Même à Tala Kene ko beta par la défense. Nan.
Bazo bayamba ete. Kaka bat bayamba. Ah, kutu yemo muta jouer un rôle à chroniqueur. Yemo asimbi téléphone à filmer à présenter biso mutu moko. Eh ba moni na memi epe moni kingani yemo ko. Vient na biso neti passe ko si ba memi po azongela côté ka une na Mariano c'est normal. Ah, vient na songi. Na grâce songi na quartier la tête. Oh ya songi na quartier la tête. Ya za soka ya soli na bino tango kinda memi ono soke sa kofi. Yesi ya. Yesi ya penda ya kofi. Siko article pululu. Malgré mambo no sotolobi ya joka boye dossier héritier mais comment héritier lelo bat bazo loba ke héritier asali mabe ndenge ake kokota na live ya ba youtubeur parce que tout le monde a fait rigoler ba finga ki na façon nyonso à part émission asalaka ya première souhait parce que moteme sukaka poza mutu mais asala pe émission ana na plateau ye moko ba yambi ya bandi koloba makambo nyonso mais comment na héritier asali live azotanga na ba commentaire ozomona bazo poser ba question ayo koloba makambo nyonso tomoni na live wana batebele babi eza bassesse na niveau héritier ndenga komi déjà star artiste akoroke nango bongo te akota na ba live aya kosala ba live po aya ko se défendre elinga ozala mie atika ba porter parole na ye to batu na ye ba bureau na ye nde ba ya basala ba live wana ba répondre soki ye il s'agit que à répondre il fallait aluka aleka na plateau. Moi je crois que Nana Kabena non le baron vraiment avec sincérité les Cameroun là la télé qui live voilà j'ai beaucoup regretté. Yo po sepela na ngote nga écouté na sepela été parce que na monaki héritier na ponae nga na otala héritier leader oui leader kasi ko za na orchestre leader amemaka déjà ba mission la poto après ça ba mission vie ezate kende to lo ba boye bato ba mona ke to ignorer Karine to nene ya to ba kali to era to tonton promo nga na zoya wana tonton promo c'est déjà une grosse figure na mais elingo za la bien so ezake alekine kaka na plateau ya tonton promo to alekine kaka na plateau ya nani nga na lo ba boye c'était bien le live faire ils a bien ézoté ka artiste vu pe promotion à disque ya disque na concert na ya il fallait assurger na pe na live. Mais là, il faut un apport pour susciter dans le débat, il fallait pas amater ça. Fallait y mokonda ça la live na ya no. Bakale solo ne hérité les kamweta les disques carrière na ba prestation scénique hérité zana. Karim moko du coup à se prononcer qui mingité mais à loba qui quand même mais c'était carrément comme zolo loba sur la carrière d'héritier. Et là, que petit, c'est comme un bateau. Ça a vraiment tirer attention à la live, et ça, propos, il y a néné, les questions, pardon, il y a néné, n'a héritier. Sur Célé. Et tout ça, il y a pardon, à Komela yo, tout ça. Néné, néné, à Bengaki, héritier, les qui a Céléo. Héritier Boyango, et héritier à comité à niveau pour répondre néné à la live que c'est le cas de TV le bac à beaucoup live. Mais biso to yebi na busu melo héritier na vanda passer Léo. Moi je crois que c'est comment ko la moni terme wana batu baloba ko boko la ezara terme mo mabe. Pourquoi parce que comment ko la mutu za mutu aboti mutu abimise na mokili atangisi ba classe na wana kobokola kokobomba ana edaki na tomoko boye c'est ça. Mais sikoyo héritier j'ai vite compris par rapport à dire wana c'est le comment soyez oui neni skama kolobilo akoloba bon na ndenge tozalaka ikamba bongo kokai kobimepe e passer Léo ponga mona ku héritier buda faire mais abuda se Léo te na lobi na yo à cause de la ba malentendu na faire. Maintenant, vient à Poutine, bien. Mais ce que Monique héritier comme tina niveau wana ya kolobake. Ah, dans un plateau de télé, c'est le lobby qui a beaucoup langa. J'ai vite compris que il fallait hériter, même si c'est pas prononcé. Mais là, il a eu mal au cœur. Il a eu mal au cœur. Et dorénavant, hériter Watanabe, ce qu'ils en a besoin, il y a qu'à communiquer. Là, les amoureux de la bonne musique, bah, spiritas. Moi, je crois que le seul voisin moyen, au cours de nos lives, les lives, voilà, commencer à commenter, autant on peut pas commenter parce que, au fond d'abord, au même, au tala, ah, mon inzelo, TikTok, YouTube,
obeta mabango makasi parce que tango bato bazo loba e matiso mafuta po yo kona motema mukuse na bato yo balingaka héritier ti ba ko profiter na ba commentaire ndeti so totali bien na ba commentaire wana ba warrior ba finga ki héritier mabe ba kitisi mingi ndeka bango kamba defendaki bango kamba bunda po batali quelque part wenge ba olinga te équipe ko epola te biso toko swana na biso na biso mais yo so uti libando ye en tout cas to sangani mbama ko wana okota te to sangani lelo joka zolo bakaza menacer na poto botu na joka na zo menacer mutu te ye mo ka biso na ngo menacer na menacer nga ye bi oyebi ke bato fallait memaka na poto wana ba petit na biso ba Alex ba petit wana tout oyebi ke na poto batambola te oui batambola te manike lo bango aza clair batambola te eza ba goloa te ba spiritas héritier Alex finga rande héritier ma peka batambola te poto boye c'est bon mais tout le monde a bien capable bo parce que ye joka ko pa ke poto na munene ne na akoko kimambango 4 5 makofia bien na sali bumwana ba memingam Omani ke loba pena na poto totambola te totambola ka tenga kutu na zaki ya mona kiteti so na vandi na osenga ba onka ba pardon abeta li solo ana batambola te alors ce que joka c'est à lui de nous dire il est menacé par qui et pourquoi ce que okuyi baki que ba propos tenaki fallait un numéro 1 protégé alors protéger c'est ça bajidoka baza wana balesa basi na baona bana te ba no landila na TV somo Arthur Pululu Arthur Pululu na minute au musique na biso ya Congo eza ko se retrouver na quelle place na Afrique nanu après toke na ngona ndenge ya monde na habité ozomona ngona place ni musique na so Congo parce que surtout tala makambo no sezo leka toujours comprendre que musique ezo kufa de plus en plus ozomona to mona Patrick Beckham o apesa ki date na ebiso no soto bandai ko lobela ngo awa le 29 boza bino so na Ipton Patrick Beckham mais concert wana eza reporté to landeli suite babi eza kaka suite ya ba visa mais surtout to mona que no fali akomi ko bomba musique na biso. Vous comprenez, musique, ils qui temps et vanda qui suite ya ba combattant. Bando menacer ba musique ba beta raté déjà musique na biso et kita ki mwandam. No moni pesa ki privilège le ba Nigérien ba bima. Ozo mona ba Ivoirien ba bima. Mais siko lelo eza ko équiper quelle place? Bon, au moni la musique congolaise hein. Photo le banc dans le niveau Afrique. Na la mona na ngam tout. Mais ba Nigérien ba l'équipe no bango baza bolingo baza boyokani na ndimite Rema ako yoka kitoki nani comme nani Jay-Z ako yoka ke Rema zo voyager aya tempo Rema za Nigérien no atelemela ye to aya atelemela nani to ba P-Square to Davido mais to mona ngoka bango loko no baganya biso ya eloko liboso za management ba Nigérien oui wana blaguité parce que les pays anglophones baza danger ne loko management eza makasi deuxième point eza sur la langue parlée anglais l'anglais c'est la langue je crois que c'est la langue la mieux parlée du monde oui parce que ce que le tali à la logique langue mon côté et le bamaka collé anglais dans le monde parce que dans anglais pardon au côté partout donc aux allons dans le bon. La musique congolaise est baisse pour les combattants. Oui. Baisse pour les combattants et tout le et que la marche n'était pas mauvaise. Mais bango moko pe ba combattant ba ko comprendre que ah non tout bon ma culture. Culture raison kokoya. Il faut tout tika mutuna musala na parce que musicien zoyema nae. Politicien dem tazo sala. Et puis les combattants ont compris que tout ce qui va me ba bêta et puis ba bêta qui ba bandaki tout le monde qui fallait ta bandaki et puis les autres mais ça que fallait ta zone musique na poto parce que si c'était lui qui ta zone cette musique qui na poto na ligne comme on a niveau ba sécurité wana bazala qui na ba concert na été mais ce que moni que ba sécurité ba bon pas abeti concert moko ya ko se pointer ba doigt yena ba combattre donc on a kimbila zaki alors faire rigolo la bêtise c'est comme ba concert aux la capena que bon ba combattre bo le bilinga na beta na ko beta té c'est bon non beta té faire beta non beta
sans matata, sans nini. Mais un numéro 1. Là même si l'élo. Mais mon a naïba raté et le rodine bimisa sécurité n'engwana na France. ezalaki mpe suite ya makambo ebele parce que concert wana tonga kolobela yango to te nalobaka mpenza ndeti concert surtout ya fali ya 2020 pa liboso ya banda nazalaka na ebele ya koloba nazalaka ebele ya koloba mais bato baloba na nga suite ya sécurité mpo na YouTube makambo ebele yango mona na sani na se réserva parce que toyebi makambo ebele eleka na kati wana donc so tolobi tolobela musique oui wana toyebi makambo wana ye muta ya kotisa ngo na kati ya concert ya omoni bato to bazala penda liboso wana parce que ye moko akotaka déjà na masque na cache-nez alakisaka biso déjà qu'il y a quelque chose bato bazala na ba mère wana ba Loris la congolaise bango tout badaya ozo comprendre bango tout bakufa wana tolandela ngo mais musique na biso soki ezo koma lokola ekoma koma ndeti eloko moko ndeti batu nyonso tout fo bagumba mela fali non wana esimba te mais pona ba visa c'est quoi mais batu bele ndeti lelo za na concert na yo ndeti lelo tolo ba concert directeur artistique ya Ferregola azangi na ba événement munene ya orchestre oh ya za directeur est-ce que ça normal ça anormal parce que il occupe un très grand poste dans l'orchestre voilà tokoki ko battre que c'est normal. Mais ce qu'on en a kabena faire rigoler pour céder la pression de la mission ba otala eleri ya bani et le qu'on faut ba donc ba golo ba gladiateur bon font la peine ma to ina ikamuna lo basiko c'est très important. Faire rigoler ne peut pas céder. Matcha moi volume. Faire rigoler ne peut pas céder. Na ba musicien oyo eleri ya bandi bango ba otala. Oui. Ferregola a travaillé pour à se stabiliser. Mais fallait à local les candidats. Vous voyez la différence où ils en ont bangoumi balé. Ferregola a chanté, a travaillé pour sa carrière. Fallait être à la batte. Parce que bamona eke aleki ba nga fona kanisa bango munoko. Kofi fona la kisaye. Kofi fona la kisaye. Fera omona. Abeti musique comme thème mabe. Oui. Or faire la bête musique, à la tribune que moi la musique c'est ma passion. C'est ma passion. Moi la musique c'est ma passion. Oui. Et que lui nous monter ça na été présenté des ba œuvre na biso public et ça nini. Et mon amour. Public est jugé. Mais c'est que lolo fallait ne laisse plus le public juger. Yé mon quoi comme juge. Ah comment ça là c'est quoi? Ouais, juge. Zola nanga. Oui. Donc c'est que Gauloise, gladiateur, makambo bozomona, vous trouvez un mot vraiment pour l'anga, vous trouvez un mot normal. Je crois que Zachary Bababa se fait qui dit déjà, Nima visa et pose un visa Nima Ngondo. Boke ne bo fan na wana bo ebat. Ngondo ezate que bozo Ngondo matraque babadi ko beta o buka ma boko poke poto non. Allez-y comprendre que Ngondo wana bazo senga na yo mo mbalongo nzamba. C'est Zachary qui nous taille ici bisouano. Bissoté, Zachary. Alors, Gauloise, gladiateur, amoureux de la bonne musique, ceux qui, bissoté, na bisso visate, ma bé, et à qui faire azala. Ah, yé moko kaka. Lokola yé moko azali, ebi, ya mati machuda, babeta nze momona bozi eke. Eke kwa neza na guitare. Babeta ngoka kana voix na mulangi. Wa kufa e. Ozoka pa. Babeta ngoka na mulangi, na ba voix. C'est fini. Ok, c'est ça, artiste comme ok, na suka mengina tout na likambo oyo parce que tolobela ngo pena te. Ya label ya Ferregola. OK. To mona na label ya Ferregola parce que na festival oyo azobeta oyo azoluka pe abimisa pe ba jeune talent ebele. Oyo ezake non, oyebi musique, oyebi makambo okoye po komisi kombo na yo. Tango festival ezobanda bazolekisaka bino pe moko nde to mona pe na marché to mona bato ebele pe bayaka avant to mona basaka lula. Oyo beta batende tende to mona batu nyonso wana na podium ya Ferregola. Yango azosala na double festigola na ye. Parce que to mona na kati ya label ya Ferregola abimisela biso rebo. Mais depuis wana to mona ra Ferregola abimisaka susu mutu te na kati ya label. Aboma initiative wana ya label to ndenge aye na festigola na ye tong ba jeune talent ba ko banormata nde akoza susu occasion ko pona ba misusu ya kofula. Moi je crois que label est kofaté.
label ekufatema je oyebi ke Tracy ba engagé na mouvement pour na makambo etali la Tracy Eleza ouais ndaka bandi makambo ne ya Paka Juma oui Lali akomaki na makambo etali label parce que ya linga moi makambo musique rap fort et na ebité ce qui asuka na ondenge nini mais Rebo déjà tout le monde nini il est déjà bimana et akoma na makambo na mususu mais na sima ya Rebo to ebité soki à travers ce qu'on fait festigo là to koyeba ce qui fonctionnement parce que FG Pro des arts la belle écoufité FG Pro des arts c'est que to koyeba si seulement à travers festigo là nouveau talent eux que presté ce qui est ça que c'est pas si faire rigolo là bon c'est na la belle bon c'est na la belle tu peux là tout le non kasi na m'attendais wana jour ngo kasi vous allez là banze monozo au jour ngo tem na minute on des aboso na bina mata kuna na banda na banze munanga esi baté interprétation kaka oya faire eza ya ba mission ba musicien wa bana basi hein bana bandeti ba chanteuse ne tokolo ba bambilia belle ba maman biso pe a son empango love ba beti masikini ba joli deta banti mbeza yemba na oya be nzambe talela ngali kamboyo butu mobimba ngai na laliteo na miyokeli nzoto na ngai mawae baninga bazwa bomengo ngai na retard nakoya pe na nzembo wana pona matajo yango na oyemba ya solo mais ça biso bien na pas na soko matite ebi tunanga nini bwapu ya ngande problème ezande nini moko penza to comme pe place yango te na moni penda artir ba tarik ba nomi te na pe koyemba ngo pe na be misele ki mingi mata ayemba kaka mbamo papa va produire yo nti Arthur ngala iba talon ifandia oui ngala iba talon ezao yo ce que kendaka na unchika mulai parce que de nature déjà vous êtes très intelligente merci ce que yo moko parce que yo moko linga no dance so linga pena ndenge mère na bino linga yo ke chiki qu'il a fréquenté université OK de université ndenge parler na bino lingaki mais le rosa grand montou oyo ko kuta na troubadour moko linga bomelo na un troubadour moko alinga bomelo vi et longwe wana nzokande na kati ozalaka na ba talent ya musique même de la danse vous appelez na kingo dingo la première fois na yo ka ozo yema zaka na kwa ingende pas vie na biso pe son âme velu fana wana ba master na chanson ya ba ya ebe nena yo ka ozo yema mais na tout na bi yo yemba yo singa bi okutolo kelo côté mais du fur et à mesure ce qu'on a koyo kanabi c'est une chanteuse yo ça peut chanteuse innée pour monter comprendre que ça chanteuse innée ce que zo yemba voix nos voix de tête ils ont tellement donc gladiateur non ça le 4 Bo mataka podium. Ya banal na wenge. Ouais. Ba shaon zazi caméra ye nango wana ba no matona. Ya problème te pas Clovis c'est moko permettre on le 3 na le 4 nga fola mataka podium pour makambo esila. Moi na biso palais. Européen. Ya Congo esengo. Yango wana artiste polulu to komi penza na suka na éviter mot de la fin nous batu bako retenir nini programme ya mouvement et puis na bambote na quoi mot de la fin est que donc batu va retenir que déjà vu mon live c'est pour demain déjà couleur café il s'appelle lobby donc batu Gaulois gladiateur amoureux de la bonne musique au moins déjà parcours autosali il y a soukate toujours continuer bel et bien à bas niveau il y a va tourner na biso mais to katika ka tourner pour na royo sepel sabino na 4 dates tout ça nango le 13 na Rotana le 14 Shark Club le 3 le 4 août biso no sona festigo là bisika nini boya ko mona pe banana kabena boyo kabango donc écossais la biso énormément du bien et puis dans le mois de septembre je crois que orchestre que regagner sous Europe on a c'est ça ezali donc batutu oyo balingaka faire rigolo moi je crois que je m'en vais déjà chuter
Merci l'invitation nayo, merci na équipe Mobimba ya Congo Esengo officiel Charo derrière la caméra et à la régie finale wana Moni Bongo Arnaud Matumona, un grand merci aussi na Kevin Mohamed, Awachiba Suboza Ebele, un grand merci au couple Fimpa, papa Clovis Fimpa le manager et pourquoi pas aussi à maman Doris Fimpa. Un grand merci aussi na Popol Mola na niveau ya Convranti et pourquoi pas na le président de la charité sans microbes, le président Arnaud Matadi, Percy Mabwana, Bunker Milan des métiers, et pourquoi pas aussi na Julie Eloka. Vous savez, Melibanga Kaou, toujours Elengi Pona Robeta jeu de 6. Un grand merci aussi à mes deux sœurs chéries que j'aime beaucoup, Sandrine et Fernand Pouloulou, Yabuno Yangwana. Un grand merci à Mike Longange Malako Yankolo, Riki Lumbu Baron, Mastanangai de tous les temps, de tous les jours, Monte Carlo Kalonda, Papa Tondalono, Yayu Yangwana, Patrick Awazi. Donc, Mastanangai tout, Bazalakana, le roi Arthur, Bana guerre sans fin, Yabuno Yangwana, donc Batutu, Bazalakana, le roi Arthur, Bazalakape Belé, donc Ornella Bokechu. Ornella Bokechu, Yayu Yangwana, Boza vraiment ebélé, Toko Cité Binonio Sauté, Yanobe la Manda, les grands Korocho, Crispin Chumboudé, Dubaï, à qui je souhaite déjà un très bon rétablissement, Fofa Golando Kinando Kinangai, je crois que Ponalelo, Busso, tous ceux qui n'a Busso, Awa, quoi. Ouais. Mais avec Given, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a tamabé. Maison Given. À Bossali Minoté. À Tchelibinope promotion. Angolais à Pamba. Maison Given. Balingambo Kaboete. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. En tout cas, merci beaucoup na Arthur Pouloulou, merci na Sharon Jazzy, na caméra, merci aussi na Arnaud Matumo na Katia Régie, et puis merci na Bakofon Nyonso, Kevin Mohamed, Dielo Mata, et puis analyste na biso Nyonso, tout le monde bakoni Star, Long Jam, Isaac Kande, et puis donc tout quoi. Et puis na Arthur Pouloulou, merci beaucoup ndenge ondimi invitation na ngai. Tokutani prochainement na prochain numéro. En tout cas, bye.